Picnic, c'est une plateforme où l'on peut commander ses courses. C'est comme le Drive, sauf qu'on est livré à la maison et en plus c'est gratuit. Alumbara solo. Nazoluka nzambu langa kukule yombe mwana nyau azawa. Yeah. Oui, bon. Quand on capable de mon élo Fasuka n'a participé. N'a participé pour ça la biso payé bien. Vous n'a participé. Vous n'a participé dans commun. Tu connais dans la prévue? Moi, prévue la danse, hein? Prévue la danse, c'est que d'arabe. La baby sabane baby. So la bengi, prévue si y'a rabina. Mon agika. Tata wa ça demande. Tata. Nous vous souhaitons un matin. Jamais. Hélico de chasse. Viens, chikanga go. Okala musique ne ko dandeni. Bo chika tranquille. Allô? Allô? C'est là qu'on la battait dans la Bluetooth. C'est là qu'on la Bluetooth. Comme quand c'est là on la Bluetooth c'est là. Loba, na nongoli loba. Na nongoli mami, bayo ke la ngongoli ya nzambe. Loba. Zela no zela dimne, OK, kitoko. Loba bébé. Merci bébé, merci. Là, le message, mon nom, peut Sabino. Tata, ça va? Ça va, ma belle, ça va. Non, ça va, le bureau, moi, vous êtes trop vigilant. En tout cas, je vais commentaire. Moi, je vais un message. La séquille, je vais un commentaire. Je vais une éducation. Je vais finga mingizile. Mais mingizile, si vous avez un illettré. Ce qu'on a besoin. Ngam dogo finga ka te mobile mingizile. Yene na mona ndenga ko finga la ete. Po vie na apa magela ofia mo sa ba bêtise. Ngata ke moi na respect. Na mona lo na ko finga na kofite. Na finga kofini. Kofi mu konzali ba tata no so na bandako na bambongo. Kofi aza idole ya musique ya Congo. Akoma ende ko déconner on a ko zonga sa vie na nzela. Ya ona yaka mwana finga vie zate na ko tare maman mwasi na ya partir mwasi na vie ko changer. Bon mona te na bisa ka vie yo présenter biso mwasi, ako présenter biso mingizile. Asala ngo pona ngati, pona binote. Na pupulo ki be vie mkoana, abeti bino 12, pesa combo 12. So you come go ya après nga déjà 12 c'est beta banki. Na zaki de na bravo. Na zaki loko finga viete, vie rambo. Na ko finga ga soki mokete. Yela ndo kumise ka so sali bêtise na pupuli mwasi na ye. Toke bon attendeur. Tata wa funa na micro bon attendeur. Salut. En commentaire boyo qui réponse. Mingi zena ko finge po za tono vida za ilete. Boyo qui na répété. Mais mon bali ndena ko finga te. Toki na zo finga bezo soit vie zo bisa mwasi changer. Toyokani. Bobo tika ba commentaire à la nia aussi. Tata wa je t'écoute ma belle. Bonjour ma chérie. Bonjour. Ndeunangala.
Ma copine, oye tongo bonene na oli famille. Mais quand on a dit bateau ba pesa nga loi, soki na ko finga susu mingizile, ba ko tshanga on est là la miniature. Ya on a quitté. Bon, on est là l'équipe bango. Eh, dali ko yanga la susu na ngeza na finga pe bana na bango. Na défoulé. Ya on a ndimi siko oyo ko ye ya ponga mona ko gagner. Ah. Oh, on est là, Bakokaina, on est là. T'as pas on est là, on est là, bango. On est là, comment on a vu. Il y a un camouflage. Bon, on fait une miniature. Élégance livre d'or. Ah, ça, toi, l'élégance livre d'or en miniature, biso de koufi. Abi balobi boy. Autre qui sa mwana na ko tambola na Paris et pas ba afani ko ya ba Emma. O ba sisterate ya ba Emma. Yango mwene na kota ki na benga ki mwana na nga. Ake classe. Mwana fait nazaki wana. Na tuni okena mutu ko bela makolo ba okema makolo. On va profiter lolo ba ke kage ba photo pas ça nzela mo na bangote. Ko bango za ni bala mindele be bala ba permis. On est là ça permis. Maman Paradis. Le grand livre d'or. Bonjour. Bonjour bébé, ça va? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Maman Paradis. Oui, élégance. Oui, na ibsoli solo moko eleka nango déjà. Loba. Bombela yo parce que na boyaki et na réseaux sociaux nga babenga ngai bania wana. Bazo ba photo na nga basala réunion. Monto bosa agia na combinaison. Nakenda ko commenter et pas la combinaison. D'accord. Bamoni ni nanga élégance livre d'or ba bi ke yo bwa kakanga. Ba bimisa ba photo nanga. Bonjour. Ba koti réunion pour ba finganga. Ba tindelenga siko parmi réunion bando sala. Ser na ba mon kwa ila bongo ba matière hein. Ayebinga poto vanda ne côté moko. Na monaka benganga atinenga ba photo abita ba photo na yo. Balingi ba finga yo okendo finga combinaison. Ngabi menga na moni nanga na seki nanga na che commentaire. Bongo yanga ni na katinga za mta réseaux sociaux. Ona wabi ozaki ngasani. Pona petelo te na bomba ngo Babi ozaki ngasani ngabi ngai compte nanga ba moni bien ba komi élégance. Ezaki ngasani asuka te kingasani azaki ngasani ba ke koluka kingasani. Bailanga tina privé na registra bango. Tante solna bango bi OK, y a pas de problème, ba finga na bango nga pina yebana na ngai te. So ba finga za na parti te na yebinga na problème na batute. Ba ke ba finga ko ba olimba ba tiki. Kutu ta msego sala pe po ba tombola nga. Ba ke ba finga. Menga na koyate, me ba yebaka. Toi voilà ba. Ba yebaka nga na beau frère na baona ndako so ba yebite ba keba na muto abomba parce que ba kolia ba fimbu ngai na ozwaka enregistrer na baona na sa beau frère na bango mais après bango ba kolandi la bango avana na après na ko tindela ngo mama Congo lokwa eba ser wana abengi ser wana ayebisa bi o makamni tala audio oyo élégance tindeli ngai ser wana akota malili mama Congo sabi bino lo fingi bino moni mta réseaux sociaux po mama Congo ta kalmango ser wana zungi na ngoza mutu mabe o enregistrer na bi ngana femme marie bon mona ngana ba bêtise na internet te ngana mubali na ndako na ba belle sœur o batala nga bino sko ba ko finga aka pamba boy po na ke ko finga makolo combinaison po ni makolo combinaison mo ka finga ngati lobi wana après nasenga bi ko benga nga pete ponga na mta réseaux société na lingite ba finga nga ba ba koyeba na vanda ka quelques mi koloboy pou ba WhatsApp compte na nga élégance livre d'or e bunga na mona ngo suti ona fongola mususu ya mona na ya pena na ba élégance te na ko moya nga na faux compte po ombali nga pa lingate ba famille to ba mona ba ko mona na ba réseaux sociaux et lo ba manandenge ya bien te ya mona nga na ya ka sous vraiment te mais nazali donc na nga na yebisa yo bon ba mela bonde mabele na ba niau Digo ba ya susu ba zo yo ba chayo na ko sasa bango nyonso dongi rando ya mabe ya makasi na ko sasa bango baza basa ba niau ya sikezate me ya sikezali basa ba niau niau
Miaou moko azaki alobi na bengani obi kazolela. La chatte. Ngabi oh zalaki wana za les petits chatons ou les mamas chatons niaou. On azaki mama chaton. Azaki papa chaton. Azaki papa chaton po azolela. Ah papa chaton. Ya za la besoin ba papa chaton. Faut que le papa chaton nyonso ko memele na ndaku na ye. Parce que ba wela ba mutu ba zo melea. Na bengani azolela. La chatte. Ngabi la chatte est bimao. Na tiki ma paradis bisu na lela. Eh sila moi na finga livre d'or ni finga bo finga botala na TikTok ne botala nenga za bo finga ka na basoni botala nenga za abala 3 fois na mokili abala sko ya suko abala frère na nga ya mongo akanga masolo moi siki kitoko abota bala kitoko ana ba permis de conduire aleki mlo pe na mbongo yango kingasa na bango mona kingasa na partout kingasa na bango zena benga no kingasa na se bazo abangsa bango kingasa na bango mona partout kingasa ni bango mona partout ta balali na bandoto ba moni kingasa ni tata wa ata ba ke toilette ba moni kingasani yo abangsa bango babinisi ba omoni wa en tout cas tile mino bonuka kingasani abangsa abino kingasani bonjour chef d'état-major ba mono partout boyo yo ki te témoignage élégant ça pesi ba kanga na TikTok ba yana e ba chai ba photo ba biyende kingasani na suka chef d'état-major. Moi moi ça va sortir même il continue à Facebook balobi za yo kaka yo na tourner que ça ba mono partout Travis mon amour so bela mon amour kinga ça la kraki ça bino faut quand ça kraki c'est bino bata normal chef d'état-major ba pesi témoignage ba kanga yo bakangi yo moi ça bata bala ba biye kaka yo ti ba sortir na compte mama kongo mtobo moto oyo mama kongo ngasani muto ba problème yeti na ti ba bato ba portera plainte ba portera ngasani plainte ba mona yete ba yebi ba plainte na commissariat on s'attire mbila convoqué invisible madera chama tatawa mbila convoqué a convoqué tout ne kingasana suka ozaka bino na équipe ozaka bino na équipe biso tozaka bato basimba bino ewaso kingasani passeport rouge red bato wana 5 bokoka bango te bato mabe nga biro baza mingi te toane bele libanda biro oyo bakotaka toaka 5 ya bokokoka te ya bokoleka te ata wasi na kiti na kiti deja okiti oyebisinga ta te mwa mama mama na kiti nazonga paradis lelo te naza na rando mona ngobetela ngo ta 5 ans yaya yo susu obino bozalaka olupaka bamango ote mama mata bana valeur no tete nazwiki valeur na tiki likolo na kiti siko boye nayoka mokolo batongo yo ozela bana ominu bakisama likolo minu naozela yanga deya mwana nanga bomoni j'espère que bosali deya bacapture de cas comment il est beau bosali na mino bacapture j'espère que bosali mpona kocompare na bana basi j'espère que bosali comment pecha aza bogos j'espère que bosali nga naozela bafoto obofabrique merci bébé omoni ye moko ya original te na bazwi bana bato batie bango mwindu ndeti batie bana oyo bafiltre yanga botama pembene Travis aza pembene yaka tala songa loboko ne yaka yanga botama pembe aza lokola bana oyo batie ba filtre te bana ba couleur ba café au lait elle botie bango ba filtre viens bébé Travis il est beau les enfants sont beaux omoni ndenge aza omoni ndenge aza bomona pembene filtre te bozomona bwana bana bino bapokola bango bachokola na basirage na maboko matu finiama ate so kita kaka tesina kitaki asima be kotaki kotsa bonka po tozalaka pe wana tozala pe na mwa reteni petit nanga segolene mpe nazala na besoin na privé ozala mama na kotafika fo bokonfirme nga bafoto wana korando ye ya mabe bonjour Lacoste allô bonjour Tatawa bonjour Lacoste bonjour à tous vous allez bien très bien ma chérie ah super
Vous voulez dire quoi? Oh, mais franchement, Tatawa, y a Chantal, elle est trop forte. Dès 8h du matin, punaise, elle a ouvert un live, elle nous a réveillés. Ah, mais nous, on t'aime trop. Bonjour les tatas de Wesh. Bonjour. C'est là, mon Ah, dès 8h du matin, mais ça ne se fait pas. Mais quelle énergie, y a Chantal. Bonjour tata de Wesh. Yaya Toyoki, bonjour. C'est là, mon assis, ça Ah, non, franchement. Bonjour. Bonjour. Ah d'accord, merci, désolé. Non, mais franchement, il y a Chantal, t'as félicité. Désolé, T'as désolé. l'énergie, mais tu dégages l'énergie. Oh non, mais t'es trop Moi, bien. là, bino boye bien énergie. So boye bango ba coach kaka. Boye bisinga ba coach to kena bango tête à tête. Ngaka na fanda ka dikola prise. Na ko sala 48 heures to lo ba kama lo besi la te ngo pe kapkate. Nazo ko ba bango kaka. Mais t'as trop assuré, j'ai trop aimé ton live. Franchement, t'es vraiment la meilleure de la meilleure. Moi, je comprends pas comment les gens ils te critiquent. Mais oui, mais nous, on s'en fout. Nous, on l'a déjà donné. Tata Awa, nous, on a déjà donné le grade. Elle est notre tantine, elle est notre grande sœur, elle est trop drôle, elle est, tu vois, elle était calme. C'est ça que je dis, même les Tata Awa, vous êtes là, vous êtes calme, et les gens viennent vous provoquer. Donc, ça, c'est-à-dire que ils aiment bien que vous soyez tout le temps en rando H24 sur 24. Nous, on aime bien le délire. En fait, il veut qu'on peut sortir nos enfants sur nos réseaux. Mais pourquoi vous allez insulter nos enfants? Parce que moi, ma fille, elle a 24 ans, Chantal, elle a 24 ans, sa fille, elle a 24 ans. C'est-à-dire qu'on a déjà, si sa fille, elle avait mis des jours au monde, on voulait la voir qu'elle a mis au monde. Nous, on a besoin qu'on nous appelle grand-mère un jour. Ben oui. Ah oui. En plus, vous serez des grands-mères jeunes. Oui. Tu vois? Non, qui dit 6 mois encore? Non, qui dit si. Ça va. Bonjour, ma chérie, papa. Bonjour, papa. Bonjour Maman Paradis, c'était juste pour te dire bonjour. Tolingago Ming na live na tout mon foyer plutôt. Ah, merci beaucoup. C'est pour t'encourager, trop belle aussi. Thank you. Tu passes. Merci, bonne journée à toi. Merci beaucoup, c'est Merci beaucoup. Merci. Merci. Papa, maman Tété la Gauloise. Oui, maman. Bonjour. Oui, en tout cas. Moi, c'est que je voulais dire, la monde de l'autre peut finir la Trévis. Parce que Trévis, il est beau, son filtre. Donc, baza ko tuni loko kote parce que banda ofinga Trévis les loté. Ba finga Trévis na lolenge nyonso oyo balinga ofinga ye, il est toujours là, il est beau, il parle, il est intelligent. Donc, côté wana kutu donc ba peut-être solo. Bazé loko ata mutete. Donc, Maman Paradis, elle était calme, elle faisait ses trucs à elle. Pardon, la terrain, ça s'est très bien passé. Bango mokonde baluka Maman Paradis n'a pas problème. Donc, tant que bango ba déclencher rando, bazo a déjà placé bazali. Donc, il faut pas si ça, il faut pas qu'il y ait un outil na souka. Parce que Maman Paradis, tout le monde a qui a monté Maman Lamu. Tout le monde a fait un rang de ceux qui bango moko ba eko provoquer pour ya pour va monter. Donc là Maman Paradis n'a monté donc on touche pas à Trévis. Trévis c'est un enfant, il a rien fait. Il fait sa vie d'un enfant. C'est même pas que Trévis, il touche vraiment Ornella, le nœud de la famille. Voilà. Donc en fait je généralise tout maman. Na banaté. Donc voilà na banaté parce que ça c'est pas bon. Donc voilà maman. Bon communiquer zali. Bolimbi sanga batu tout ba yebi bana koko sompo. Bolukila nga bana koko sompo po bango ba mata miniature. Na koko sompo ye mo na mobala koko sompo mi bali tu balala ka koko sompo. Bana koko sompo na beni bana paradis. Na ba koko na ye. Bolukila nga ya bangwero. Merci beaucoup. Na bana to ya mabe makasi. Na bana to ya mabe po Maman Paradis azaka na calme. Bango moko baluki Maman Paradis. Donc bazar au banga. Maman Paradis tu déjà conseillé la biso déjà démonstration donc énergie des paradis ezaya kiti na on se donc là il faut pas tapender donc ça na bango.
Bonjour tout le monde. Bonjour Bernice. Eh bien, hier, on a Karine Moukinja, banana et wana. On a problème à matrice, nous avons eu mawa. La petite à moi moko. Aya ko comparer banana moi na banana oboni bizoba boko. Aya Karine Moukinja. Olingi suna matisa bébé Arieta na matie susu nyaminya. Déjà moi non déjà soit déjà générique en Nzembo. Arieta. Bébé lipoise. Arieta. Bébé a bulawayo. Jimmy a sibi maman, a sibi mwana, sibi. Ayi Moukinza, yo moko na yebi ko banga ka keba awo le kate. O Chantal Bola, dangereux isusu ko le kanga. Donc yo mo da bana ofungola live osenga pardon ya Karine Moukinja. Wene na lelisa ki na mwana. Wene ya muke eba ke ya oleliso double. Ane loko ofingelo bano te bano ba bana poto bakola bien oza jeune fino akano akumbaka ana musala na elle poser ya kano ya dégâts. D'accord, hier soyez temps pour bando police Arieta. Tant soutien Arieta. Bébé Arieta bébé li poisson kolara. Ya yo déjà ba obala ba obota. Ngako wana ba défie bébé au pesa. Arieta. Bébé li poisson. Nani abi li poisson? Arieta. Bébé li poisson. Arieta. Bébé a bulawayo. Papa Jimmy a sibi. Benis kita. Bisous, bye. Ah, générique, mon petit. Arieta. Les poissons. Côté on est la boss Jimmy Belao. Nous voulons Moutoubousou soit remplacé la boss. La boss Jimmy Belao, Bernice boss. Ah, Seigneur. Arieta. Moi, ah, Kanda bien. Ah, Seigneur. En tout cas, guerre les attentes, c'est la binoga bobanda. Ngapela obi moi maman obi ngapela noze la guerre nanga. Yo nanyo. Kena moi sanyaou. Namba. Ah, d'accord. Kasi guerre bandit, la guerre a commencé. Oye, na comprendre bomba personnalité quand on landa ko sikama, faut qu'il te sauvage. Na visio. Oye, na moi la tenga moi so li kabdi la ombo. Alors na mamla ya buzoba. Allez, on compte ça la bêtise. On compte ça ngape. Achenga kutina minyati na 8h, 7h, 9h, 10h, 11h. La salle 5h du temps à la live to kabonya. Arieta. Bébé li poisson. Bon, na moi ça eloko besoin eloko lo bato za bolo ba rapide ko. Na maman sala na préparer na obima. Non, d'accord, Maman Paradis, passez une bonne journée. Moi, je voulais juste dire aux gens de faire attention. Maman Paradis, faut pas la voir comme ça. Elle a arrêté de se battre. Elle avait tapé Niclette à Château-Rouge, là. Ah, on se souvient, la pauvre restait réveillée aux urgences. Bon, alors faites gaffe. Parlez beaucoup, mais les faits, elle est très forte. On se souvient tous de cette vidéo-là. D'accord. Passez une bonne journée. Mais les wesh, mais vous n'êtes pas là-bas là où moi Sanya Wazala. Ah non, moi je suis pas les citoches, hein. Moi je suis que Maman Chantal. Non, tu comprends pas ces gens. Merci beaucoup. T'inquiète pas, wesh, je suis pas est-ce que dans la café. Si Zala. Oliama les a posé. Oliama, na concert à faire. Na émission déjà. Ah. Na Oliama. Soit ça tetia ya. Ngana onsala. Na kota tina loge. Na keka pona luka bango. Libola mama ya mama fero afinga. Na keka pona luka bango. T'inquiète pas. Ça a posé. T'inquiète pas. Nasir na. Oh so bobeti ata bambate ça nga bien. Kokisa diable rouge te diable rouge mo mabe yo karata zo la votre matalis. Pipi de moi.
Ouais, Lémi. Pima. Eti bagolela. Maman soki mama nana nga buda bakotisenga mutu liboso ki ava Chantal sikoyo ngai oyo otuna nga okoti yango okoti nga odeya na bandaki yango odeya nga mongo odeya na ye Iko tata wana okomprendre normalement masolo eza ya fille capable te yango wana te bebe po nini yango kasi ebe oyo mwa tiki bakotisa biso baluki ka biso mibale nga na ngai nde bango te obiende nini ya fille capable ya ma paradis nga nazo comprendre c'est quoi ça yango wana nga kundi na zabe conseil na koyoka te nga fo batia mwana nga na banda guerre boyebela nga peka na rando boyebela bino nga eloko te na nazwi baki paradis na tiki likolo na kitata ke sauvage non tika okita na koyoka na ngai te na koyoka te tika makambo oyo ma paradis tika okita ni kuta na koyoka te na koyoka pe mutu te sina lobi pipi tika na koyoka mutu te pipi tika obi tunani trop c'est trop j'écoute personne boyebela nga na afia rando donc il a Magaba pété Nazaka reine rando je suis là ayebi ke batu bana sous-sol ba osema etali misotie bon non ma chérie moi ça me regarde pas le truc comme ça la kitty maman na ba peksa te tika yo moto na bo peksa masa tika allez ça piken oye botumbi nga na tumbi mzamba oye botumbi na buki bino mikuwa oye botumbi na longoli bino baminu nga muna oganya bana bango léger bapepele bali loko finga nga te ba finga nga soko bakwani ba finga nga ni na ngai mutu nyawa melaka mabele te na mutu nyawa melaka mabele na koza na mikuwa esala ba matabana to sepela te ba matabana mais ba matela ka biso bana ba mona faiblesse na biso ya bwana pipi siko to sa nini nana ngo ndinga mbaya ofinga ke bana ngo baleki bango sikoya biso bazoya ko finga ka biso atia ondela balongo ondela oni ko ya bana sala kana britinete bana pomba sala kana britinete bazwaka photo na bomba britinete lo bazwi ornella bache bazwi Sergi bazwi ornella tala no bana Chantal batenisa bango pena na fiwa na eske ba kasi pe na boyi yango ti yango pe na boyi bango ya basiko ba ya ofinga bana biso boya ofinga bana biso nzo bana biso ameka bakoka na bana bido te tata na mopende ornella biso kokisi ya bana ba 24 ba mime biso ba zemi te otika mambo wana mwa yo peksa so ye mona zaki ke na ebe ke eza mamu ke Chantal okita te na ngalo banena nga soani na privé mais trop c'est trop mamu zaki na mamu na eza mamu na fille capable na ba Angelica ofinga ma même ibana ko compose yo mazo we so finga na bana international na kesaki solution na ndakuna boke lukela nga ba photo ba koko sampo bana ya koko sampo ne na besoin na bazaka na États-Unis bana paradis bokela nga photo ya bana koko sampo boko samwa wa bino nyonso yo komela kuna awa songi ani bokangela be photo ya ndumba wana mususu tani ya mokonzi ndumba wana botindela nga photo na ko sambwisa ye a okanga ba photo tunaanza bino boya la guerre eza déclenché nga omwenga na nde na vandi bo biso sko nde to vandi bo guerre c'est bandi conseil ezate minute to bongsa nsima parce que bango babandi biso toza makambo na bango te to bandoke banganga na bango bandoke les bandoke omelisa bania mama belle biso tozala te ya sika ezali po okoma omelisa nia mabele ezali eza sika eza kala te botika mambo wana botika mambo wana basala bino basakana na bino tokona kofinga bino nyonso awa bosala kutu jete ya matisa bango na ngoma mangengenge na ye ndena ye boy ba mama on a parlé bino na finga bino na tshomela ba miniature ba mama ba Belgique na tchabino na popula bino na be na kiti atake sauvage mutayoka kate boya na ko batinda ka bino nazo zela mingi zila tindi bino abi mama ba ema mama asanga ba fane ba ema ye moko loba ya ta fana kita zo loba ngai boy nazo zela bino ya ebi era bimsa bible yo komanda ka mutu te
Yo faut commander ba Emana yo wala ba boujarate. Yo commander mututé. Pipi. Yeta ngabandi biso abandi azoluka sous Chantal. Ewa bimsi Bible. Royauté. Ba miniature abete ki de lobi na butu. Na yo ko répondre ye pona sala ki. Ça na lobi c'est moi maman. Aye. Bible ko bosani. Bible ko ambalon de koko so. Ambalon de koko so comme to. Suka beta babal na ye na mutabeji ka beta babal na mutabeji. Ati ko akipe be individu mo robo. Ah ben individu faut soko la bango. Ba ben individu te ba ke sala barando la bango ba braza kuna ba ke barando la bango ba braza. Tika ba ta braza ba ke ba sala barando la bango kuna. Na zala rappel Brazzavilleoise, je m'appelle Ngeso. Kuna ba kende kuna. Na zappe Brazzavilleoise, je m'appelle Chantal Bolangeso. Nazar tous les deux côtés. Ndenge na kitibe, na kitilo kola ra. Omoni ra yo kaka mututé la kitila ti si azanga cerveau. Na kitila zana cerveau te cerveau tikali likolo. Mais j'ai pas de cerveau. Ah na ko finga nyoso sauf rien. Ah ko épargner mututé sauf rien. Awa, na zalaka camarade moko zalaka na tiena miniature ya ndumba na pupuli. Camarade moko zalaka na simba ka mwana ne bébé na tiena miniature na pupuli. Na ye liboma. Bino ko sala ka likamba ngo zo ornela bo tiena miniature comme ça to ba nie. Bon me kana likamba ko tata na ba miniature be na lobate na kibate. Siko nde na ye siko ko s'occuper. Siko bo calculer mininga ya ntaba ezana na mutu mininga ya dendon ezanga na mutu non ba spiranga mutu te mitu ezaka mininga nazo se retrouver bongaite ya nazo zela bino venez je vous attends. Awa mutu to yebi photo ya mwana niau nazala ko kalaka zalaka bébé laka zalaka muke mbolu kelanga fille capable na ko mon message tata oyo sona fille capable so si continuer la conférence Tenga apesina ngone te so apesina atinda déjà ya mutu na so azana nyoso oya ba papa na so la nini a confirmer que lo moko na tindele lo na ko bi confirmer que loko eza vraiment ya ye so ka lo bi ye si na o la bino ya boka sa te mi o so baba abito zana ngana mkola bino te bo mi kona biso ba azembe ba 44 bon mikolo to za ba age moko ya boku mko bino boko na ba 40 et quelque bo mi kolo nanga na mike bana mike wa bana mike bino mkoni bo bana mike wa bozana ngo na mike ka parce que na makolo wana bana mike na mekoso wana bana mike tata wana sali 5 heures du temps na live na kitito qui est privé mon amour piki pima cet esprit nzambe ya mba opima po peksa biso te cet esprit nzambe opeksa bitumba te. Merci. Tata wa tout na privé. Bon, peuple congolais de partout, na tiki bino. Aweza bon, ba on a lobby mabe, ndeza la kaka. Ba o moment na lobby mabe bolimbi, sa tout cas le bolimbi c'est ça te. Ba on a lobby, on ne son bimis na lobby ça va bien. Et là on retirer pesate. Nyo se bimis ça va bien. En tout cas, on reçoit bino, en tout cas fait soit bino talibino vraiment. Mouta osenga pe pardon a WhatsApp péter. Donc il est talibino kaka o ya. Boye ba so na na kati beso ba koti ba fininga bo banga te na oyaka lelo na olexa lelo te. E ko lekate bo banga te. Na za 40 jours mutamba to zaka boy. Na ko lexa na lelo te. Soki ba ye na ye, si na pesi mino communiquer. Na ye bisi mino ba tout ba za na ba ema, ba sœur na et tout. Ba maman na et tout. Ba ko mata miniature. Boko lukilanga bana koko sompo. Boko luka koko sompo bota na yebite peso aza matrice ezika lokola mingizi la bota te na yebite ya boko ndoko lukilanga ye. Ozo comprendre. Boko lukilanga ma eloko ya moko na moko bana paradis busala kitoko. Tozongeli rando wa Facebook to eno na TikTok. Donc boko ndeko luka. Awa ndenge zawe. Okute na ngana nzila peto bunda. Ba fiko nebo kaso Chantal ndiazana to fune pas mille pour votre information ngade ya makambo sili na mbila. Kaze judiciaire si na récupérer que ça bien. Nana nga sona condamnation te que sona beti mutumbata be bakanginga te. Mbila bina apena do beta mutumbata to bundi. Dans zongi mobimba pepele ndinga na zawa ya. Tozaka na 5 ans. 5 et 6 lak. Donc 5 ans c'est 6 lak le kaki ya. Dossier zongi bien. Kaze judiciaire zongi bien. Vous comprenez? Dossier ba bena se bitumbate mais muto ki mate. Na yo kate ba bengo avocat na bien avocat beaucoup misala biso ya on na songa kapa ya na oza azana sala restaurant na Lille soki na Lyon soki na Genève ya yo kumisala ngake
o ba pesi avocat moko mbongo ya makasi mbongo euti likolo mbongo euti likolo leka Denise azalaka bo ce soir leka mama Denise azalaka na réseaux sociaux na seka kabino bo bisanga leka mama Denise azalaka na réseaux sociaux o mbongo moko euta likolo ba futi avocat moko likolo leka nani Tshisekedi azalaka na réseaux sociaux o boko bangisa batu leka nani Tshisekedi moko bazo finga e matamo na kola kobel ateki mutamba bako banga ndebino Denise kutu bazo finga ye elolwa placard ba chinois abateki mutamba bazo banga ete bako banga ndebino bino batu moko ya pamba pamba Macron kuna kati ya poto ba bangi ete bake banga ndebino en tout cas pardon na tiki bino nani nga pesa conseil suka nani yaki ndubala mo saki demande mo raté nani nga pesa conseil suka nani yango nozo kata ke bo benga nga la téléphone soki mutuna botuna ga libela soki maloba boloba ga polele yango bolandanga na communication te qui veut donner le conseil à cette heure là? Allô, bonjour Chantal. Bonjour. Hey Chantal, bon là-bas le kelo photo mo bala koko sopa bala ate azaka ndumba mo po. Bonga bota te ndumba koko sopa bota te. Koko sopa bota moni ga ndenge. Bota ka besoin bana na et. Omoni mama ya makolo combinaison ndenga botaka bana tata e banana koko sopo eza ba descendant famille na bango. Mais wali za be problème te ma chérie ko bana koko sopo bazawa. Bana koko sopo musu bazaka na États-Unis so na Canada. Ba fani ya mama paradis o bazana États-Unis bakangela ba photo ba tiela nga. Ko gaga za makasi guerre. Senta no bominga ngande ko no info pour na terrasse vital ya nini o ya vitri o na ko loka place pa na yo. Photo koko sopo ndeza ko pesi biso devoir photo lukelo ba photo. Ko luka photo na ba photo koko sopo la za ga jeune. Na bana na ina ngo besoin vraiment s'il vous plaît. Donc lukelo koko sopo za ka nduma mo pono. Na batanya mo konzi nyoso na botindela nge vanda déjà. Ya tana mo konzi kuna ko tindelo ka lelo ka. Merci beaucoup. D'accord Chantal. Merci beaucoup. Merci bisous. Bon, on a clôturé live. Merci na bato botapota qui pona maman paradis. Nzamba pambola bino babina pesi mbote na yemoko Nadine Babu Loketo Charlotte Obla Motema Benjamin Fouman Poutou. Babina pesi mbote na yemoko Kingasan chef d'état-major leader. Babi yemoko passeport rouge red héros babi Ouasso. Na pesi mbote na bana toi paradis na pesi mbote na le puissant. Na pesi mbote na Bakali Prince mwana roi, mbote na Saratola, mbote na bango nyonso banenea, mbote na tout le monde. Ba magana choupette pe to bebani. Tozo yoka na soute choupette na pesi yoka mbote pe bolamu ezali bon. To refinga choupette yo to refinga no après. Yo na pesi yo mbote me to refinga na après choupette. Choupette to refinga na après comme ça to so za PD o lekinga na monoko. Nga na susa na ba PD. Choupette. Donc yo za no projet to reçoit na après. Tika na bunda no bitumbo na gagner nano. Ozo comprendre choupette pe mutu za kamala mutu sika pe ba soin sanga ya kota. Je suis pas de mouton à malamute. Et c'est quand on soigne sanga, ma toi binemi. Ah ouais, on compte à ma en tout cas, la tiki bino peuple congolais, peut s'imboter dans tous les chroniqueuses. Maman Congo peut la peut s'imboter dans bino niance. Bye balandaka mama paradis. Ba ope botala kia botapote na pesi mbote na chéri na moga bicho gang, trésor a bicho gang. Na pesi mbote na Crevis Makanzu, na pesi mbote na Ornella, na pesi mbote na Bri, na pesi mbote na Sergine. Sergine. Trevis c'est lui Sergine. Abi Sergine à quelle classe? Donc na pesi bino mbote en tout cas, des gros bisous, R et Koki. Tango yango bolo bagali kambo nazo devoir monter le côté. Pour la papa na biso Kofi Olomide, je vous aime beaucoup mon frère, mon papa. Le but on m'attaque na mira coach, nazo ngano série en tout cas, tu m'as fait de plaisir de ouf quoi. O salinga plaisir bisika lo nezande bisika okende. Kunande. Kolinga rafimo ya congolais ya papa masuka neka na ba 3000 abonnés, ba 4000 abonnés na ba matière na EPT. Ayambaka. En tout cas ça qui bien, okende ba yambo ne pas coach mon chic, Bon, merci na yo parce que naza mo continue pe naza reine na maman paradis, c'est moi qui dirige, c'est moi qui décide. Coach à mon chic aza clavier, aza ekela mon maman paradis. Na se plaît que nous ya belegi biso grand mon père mon conduit quoi dans Koramani. Au sali biso plaisir. Et peuple congolais, des Camerounais, d'Ivoiriens, vous allez jeter le billet parce que venez mais ça ka manko le 6
oyo toza na événement ya Koffi Olomide en tout cas via betela biso rumba kala bokende ko soutenir vie bokende ko sunga vie bo somba ba billet bo sala plein bo sepela parce que les mususu bokozwa deuxième concert donc bokende ko défouler pona Koffi Olomide jeter les billets oui. Bonsoir, 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 Tata de Wesh. Bonjour, bébé, yo zana mboka nini? Biso toana 11. Nga na zana Canada, toi bani banda kala, toi ti banda ba Facebook, ma paradis, nga yeyo. D'accord, bébé. Ah, mais oui, na sepeli koyo kayo, mais vraiment, lobby na sepeli très bien, en fait, na émission ya à mode chic, et puis Papa Olomide. En tout cas, bande konyon son nazo pesa kaka message to son babatike Vierambo il le mérite à ça la sold out. C'est sûr, c'est lui les légendes. Tu vas mériter sold out, tu vas mériter. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Tata de Wesh, tu te rappelles bisona batinda masasi. Voilà. Maman a vu dans Kingasani chef d'état-major. Voilà, Kingasani exactement. Kingasani état-major. Na ba Facebook banda kala to bunda bitumba avant même stade de Marty yo moko ebi naebi bino ba très comme no ba sous-marin bata cc ba sous-marin bato ya ccc to bandi rando to banda rando to so ba sous-marin donc bon contacter des chefs d'état-major to bando sala ba groupe na biso na ba assassin to banda ba groupe to préparer déjà ba auto blindé. OK, c'est bien, c'est bon. Merci Marquis. En tout cas, opération soldat, on a vu mon père Nabiso. Voilà. Merci beaucoup la famille. Je vous aime beaucoup. Merci. En tout cas, Tata de Wesh, gros bisous à toi. On est ensemble. Yo moko biso ba sous-marin. Sous-marin bata cc. Maman banda idéologie. Le lot tu me boko mana ba groupe BT et où t'es pas na biso ba sous-marin bata cc chef d'état-major Kingasa na suga leader passeport rouge. Absolument to ba passeport rouge. To zaka be grève mutamba. Bozo comprendre. Parce que tout ça grave mutamba to golo batin. Vous comprenez? Patience. Ça fait longtemps ma petite sœur. T'as disparu ou quoi mon bébé? Comment tu vas? Comment il va ton mari? Comment il va mes enfants? Tu es disparu ou quoi mon bébé? Patience. Où t'étais parti? Comment il va la daronne là-bas? Aïe awa. Oye kaka. Nana matisinda awa. Nana matisinda. Oye kaka Babi era fininga awa Era mati awa te yom tozo finga ngai. Magoze nemi na ngai. Na tangi kombolo pala ebike. Magoze nemi na ngaso ba finginga ukota. Babi ba finginga soki lesbienne, babi cheve ba fingo lesbienne kuna. Lukuta, era tseli ko mata wate, muta tseli ko komate era izate ate lukuta no boni boyoko, boni ki pede ko osala biso, to so no miso bat. Mais biso na era kama sina mobile ti EPPD. EPPD na kiti na ngato za binemi pardon bato. Binemi kita. Na ebisi bino yende ngaza, ata to binemi, soki bo finginga kokota. Tala, mutaba problème yo lugabi o era fingi, mais era ina ate likambute. Yo likamni na era chupeti. Ozala pomni na era. Oko lokate era fingi ete, era matia ate, era commenter ate. Mais yelo bi o era muta fingi atu. So ba bijou na nezo salo makelele. Kendo o chiko na mo piété pardon s'il te plaît. Allô? Bonjour. Bonjour ma. Bonjour. Bonjour ma bola, bonjour. Bonjour. En fait, mère, je m'excuse. Moi, je m'appelle MFL. Avant dans les États-Unis. Oui. Nanga promouvoir compte nanga ya sika. Na éviter. Na ko futa combien? Tu vois? Ya ngalo na matin na senga o soki le ko promouvoir compte nanga et si je peux t'écrire en privé. Ozwani babonné. Oui maman. Pozo babonné. Yes maman, bon vraiment. Ande ko bo s'abonner te compte yango yo. Yango na ma compte nanga yango. Bande ko na ngai box abiso be sonte to bana paradis boke so s'abonner pas et pas ndeko na biso congolais. Nana posa mbongo te po muto s'abonner pa na ye. Aiza paradis biso to pambola ka mutu nyonso. To na besoin mbongo note papa. Peuple congolais bo s'abonner pa ndeko na bino. Banda na kangama na 5000 mama ni 7000 na ko marati. Donc compte nanga ebisao ne compte mo ya libabe.
na kangama na 5000 oza yo moko te bongo nga moko na mukonzi na bango nyonso bablokaka nga donc nga bongo nga mona bela babone te po ani nga mo pena zala babone ebele te ça va maman nga fona kitanga na musala merci vraiment merci bo s'abonner pa ndeko na biso bo s'abonner bo landa ye bo s'abonner ezaka te bo s'abonner fa pesa biso mbongo non nous on fait pas des trucs comme ça nous sommes gentil bo que de s'abonner pa ndeko bo sala nga plaisir wana bo sa bana banzambi quoi bana banzambi ko bo s'abonner pa ndeko wana ezaka oche musapesa nini atanga mo bo s'abonner pa na nga mogote na belela na nga to keka oche musape s'abonner oche musape s'abonner bo za la gentil na ngwa matiawa ah bon. Des criminels non autrement identifiés. Le 6 septembre, ING Arena. Le 6 septembre. Tokuta la kunati. Félicitations, merci à trop. De rien. Ok. Pour le 6 septembre, Tokuta na ING Arena. Samedi, à ça plein. C'est mon père, mon conducteur d'encore Ramani. Merci. Merci. Na kidisio. Pour mes atteint, na otala kutane lo nya sindi kuna. Na kokatelo so na mo nya sindi mi se kufinga. Yaya le 6 septembre à Kalate samedi, chetez-nous les billets. Chetez-nous les billets. Les vos aussi ça les billets le 6 septembre. Boge kuna pa ya pasteur Nabiso. Pasteur Nabiso beta le 25 novembre fonata na programme bien. Pasteur Nabiso boyebi. Boyebi na kombo ya longolaka Sony. Yaya Bokendo somba ba billet to dans ba concert na biso. Olo ke moi concert o ke pas la joie Kabelo, o sombi moi Kabelo o bois kamina mutu. Moïse Mbiye. Ya acheté les billets chez Moïse Mbiye. Acheté les billets chez Moïse Mbiye. Bo somba ba billet na bino. Bo somba ba billet to kokuta na biso nyonso na kati. Biso nyonso ba chroniqueuse. Oh to ba nzambe te to ba nzambe po Moïse Mbiye ya longola ga soni nzamba lola. Somba billet, somba la biso billet. Acheté les billets. Le 6 septembre, ayaya, mon père m'a conduit Kofi Olomide, songe, quoi dans Koraman. Très vite, y'a là, on a t'en dit ma Kofi ako. Y'a kananu. Simba, 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 nga chéri, eh. Simba bolingo e katani. Nzotolo nyoso na distance. Oh ya mama, eh. Ya fuidi, eh. Ya salinga shwa. Oh memela ganga, eh. Nzota momi meni nganye kure katani Claudia eka bosa nazo no pardon no tika boite pesa no pardon maman pesa tona publicité vie rambo ya le 25 décembre chérie locataire lotaka kololo pango pona nini vie rambo tona zona conseil tembela nzembo wana no ko na musika vie chinois na tia mata Kofi Olomide. Yoka nenga bimaka kwa d'encore mani. Le 25 décembre bébé. Locataire lotaka kololo pango na ye. Pona nini pasa boye vie chinois. Benganga ye. Pona nini pasa boye vie chinois. Ah, vie rambo, to chano vie rambo. Boye lengi ya kokota. Aïe, toko bimate, vieux chinois. Benganga Claudia, kama locataire, ya vieux chinois. Belela c'est piro. Ata mouri noye biango. Claudia yikil. Ata di liston yankotango. Le 25 décembre, chérie. Locataire, la takakolo pango. Naso lukanzemba vieux chinois. Ah. Naso monaka o mingizile mtazo bima. Wanzembu tuko mika ya mingizile. Wanzembu tuka ya mingizile. Ah, pardon. Nazo kata live, hein? Ferme la porte. Wanzembu tuka ilonga mingizile. Wanzembu tuka ilonga mingizile. Non, souka. Traduisez des sites web. Le gagie, bakula gi kominyo. Nakota banzembu mingizile. Non, tiens, banzembu bakala. Moi, je la connais pas. Mingizile, na kocha pop kinote mingizile kana kama binote. Ya mama boni. Ya mama bia badinga babela liboma na moyo to komi na malili. Malili ye na moni on dirait
Maman, tout molinga inata mingizile. Pardon, na obeka très. Salut, bonjour, la bande de cognos de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a qui l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante ba fanatique ya Bellard Production ba fanatique ya famille Bota ba comment ko organiser chaque année pour na ko award o pour na ko honorer ba artiste o ba sepelisi bango po ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainant ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 o kozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer OK soko olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino en tout cas Gédéon électricité eye pona ko salela mboka awana Afrique du Sud musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité kosala construction kosala misala ya ndaku ozana posa ba installer yo DSTV ozana posa basalela yo misala nyonso ya ndaku olingi ozana posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante
Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air oyoyo au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour demander mes mingaya, trienen, produit moko, hasard, produit à compagnie Neolife. Comme on est triennel, tous en a qui est nango, ça soit, ils ont 60 capsules na kati, tous en a mini nango, ils ont 120 capsules na kati. Triennel na sala amin. Premièrement, triennel yo, ils ont pour nous tenir sur famille là, à tous en bonne santé et aux malades, au qui consommer triennel. Triennel a un produit oyo, ayeko booster ba immune system na biso, ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et triennel penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade nde sala ke tozwa malade ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufaka ndenge nini ekufaka na biloko tolia ba engrais chimique tonzi na kati ya ba biloko tozolia batiaka bakisi ndenge na misuni batiaka bakisi esala ke ebomba misuni na bango ntan molai na bafruit bavege biloko nyonso tozolia etondi na bakisi na kati ye sikoyo aye ntango tozolia biloko wana ebomeli biso baselile na sante na biso nde esalami keno tokomozwa maladi oyo tozwi ekomi lelo nyonso akoma bamaladi ya tension basikre banini bamaladi mena ye ayaka kolesa baselile na biso soki selile no alie azongi en vie soki akufaki azongi selile ezongi en vie soki alaki akobela komi en bonne santé nde mpe osaki nga na yo tozala pe en bonne santé. Alors le quoi toliaka chaque jour il faut pe tomelaka ye ayeko sala musala lo basikoyo et à part ça ayepe à part ça asokolaka pe makila asokolela biso makila tant omele makila na biso sokwami baselile na biso akoma bonne santé comme maintenant selile akoma maintenant la capacité ya kwa sobe ba nutrition ma nutrition il faut ngana yo totiaka chaque jour l'autre comme oliaka pour ma bomwe tonda to ki ba soute biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo soute maintenant ye ayeko bakisa so ba nutrition to zonga na nzoto ya odo zonga ngo chaque jour ayepe abakisi lio donc triennel ndenga zabwe to ozobela te ozobela maladi nyonso santo sanango sale to c'est la triennel asa vena bien pour la santé motu nyonso donc asa on a pour na problème nyonso santé zo déranger so na notanga makombo et ça la ke na bosa na misusu ozala kuna obino yango za pour na maladi na ngate na melate isa pour na problème nyonso tana bi nyonso alors soko bengi biso na numéro nanga so osali sur WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp pour sender un message de voice expliquer la maladie nous avons na comme ça pour se venir le temps moi comment quoi na bosana comme ça na ko ebisayo pour utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage ça epelé sur le kinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques témoignages toza na ngoye ba vidéo toza na ngoye ba voice na otinde la yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment ça bien pour la santé yo osala ba fatigue chronique milelanga ye a booster énergie muto amela triennel aza muto aza na bandi na âge à 12 ans mata amela triennel ya bana eza tozala ba produit belé ba traitement ya ba maladie nyonso tolobelaka na video mosusu oyaka tolobelaka pelo tolobaka triennel alobeleka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya triennel luka biso na numéro na pesio tolobela yo na expliquer yo triennel
ou bien otindelo ku na expliquer yo trienen ou bien otindelo ku tu photo na ye na explication ni nyonso soki mpo comprendre na anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza mutu aza na besoin nango toza na poto toza soko partout oza na Congo wapi totinda o mutu aza na AVC naza na témoignage ya mutu AVC lukanga na opesa yo melelanga trienen oyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melelanga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba isi biso boye mutu soko aye avant to bande traitement peseka opoza bato bamelaka o babiki olo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika aye pe okomi bien aussi solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mokuse na ngana ebisa bino to utiliser ye yo oliaka chaque jour ngana to oliaka chaque jour to mela ye yeyo triene dala nga nazobela te melamelaka ngo moi eza bafungama eza ya ngai dala mela die na ntongo oyo moko ya pokwa na ngai oyo nabela tafunoni ngai ye nabela te mais naselaki kani na simino ke nazozobela te mutu nyonso amela abon attendez sali soki ozwi ngai soki omoni ke no olingi ozwa biso mpe facilement ataka na chaîne oyo otalela biso oyo soki oluki biso ozwa biso facilement baproduit atrier toza baproduit neolife neolife wasa so baproduit naturel baproduit eza baproduit naturel eza bio bamama baproduit eza telema ebele lukanga mpona maladi nyonso o problème ya te bato babotaka te o problème ya libido koto ya papa o problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète mutu na sida ata mutu na sida esila te mais ekomisa mutu amona na bien santé kitoko na miso ya bato suki kitoko mamoso kitoko toza na kisa bongo moni neti ye soki omele pe bamama balingana bango tioko te bamama balingana tioko te lokola mama pacifique soki ozomela ye akomisa te na yo kitoko lokola ya babebe babouton ezala te azosilisa babouton aokomisa te kitoko oyo nzoto santé ekangami yoka su monene te ozolia ozomela no ozamo mpe bien mais santé nzoto akomisa santé ngebu azobongisa mpe kisotaka ntango kati nesokwami kitoko si bota libanda fo ebima ti pesa makambo trienel solution luka biso partout na numéro na pesi bino to na chaîne otalela biso soso otala biso na TikTok na YouTube partout place au monde lishe okuta na oyo